congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Ndenge mone lokoyo. Ndenge mone lokoyo. Na ebita me ko beta so ko lela. Ko na ngwazali. Eloko ko na ngwazali. Ba benga ye l'homme au poumon d'acier. Il y a un balai. L'homme au poumon d'acier. C'est mon loco. Le tigala emblème naie. Bato yo. Basali musique congolaise comme un niveau de communango. Émission lelo. Sandra Bumba lelo eko inda. Sandra Bumba. Benga Ale Bumba. Pression Bumba. Carly Bumba. Ousson Bumba. Anisson Bumba. Vraiment que bo koyoka émission lelo à cœur ouvert toko yamba toko s'y prendre papa bengi ki amwanga na mateta passer Gilles Max Massia hein Brigitte Bitanani tozalia wa et pas ya bureau à PDG amwanga na mateta ana musala mais souvent makambo oboyo kaka bon on parle tout ça qui n'a moi derby émission qu'on a Blaise Boula que ce Blaise Boula bon comprendre au fond parce que ma artiste mutao zongo loko la ngai azate parce que je connais beaucoup dans ma carrière d'artiste il y a moi appelé Michono Kasi Ozali j'ai remarqué quoi que toko kende pas ya PDG ka mwana mateta toyo kana non parce que on parle souvent quand ba mal ya tata wana tu sur ma be yango comme belé vraiment que tu continues à biso parce que il y a des rumeurs quand tu regardes ndaku tous avez occasion balobaka ndaku ya verki c'est ça nga wese ça peut être nécessaire parce que souvent quand tu as muto mabe bande ko nanga parce que aux émissions aux cœur ouvert est-ce qu'il y a solo immeuble VV c'est ça nga wese en live voilà que ça bino voilà botala wese yangoyo botala comment chaque étage bon comment voilà derby côté na yo on a bien voilà oh immeuble avait senté les anga wese botala no comment barandaka papa ona ba publicité le kuta mais émission lelo to ko même on a boyo kate boyo ngo lelo et préfère de bosso le kuta de bosso de bukibino yangoyo wese chaque étage ezali vraiment de compter la biso na papa neso derby congodialogue.com. Sandra Boumamon ne bako sakabino immeuble la VV c'est nga wese vraiment les mingi wa congolais les congolais aiment les rumeurs. Bonjour PDG Kamara ma tête. Oui, bonjour Tchaka Congo. Vous avez PDG nga na PDG partout même na VV établissement VV na PDG bien sûr na Imiko na président bien sûr na Sokoda na PCA donc na président mais voilà na biso lelo to découvrir mes bela en tout cas mais babi kenda ko nezanga wese mto kama wese zali wana baloba bana kala wana ba collègue nanga wana bazaki mabe ba koloba makabandeng wana mais ndako na zana wese zana faux sceptique zana tout na yo mo moni awa na bureau nanga mo na zana wese madoma wese zali nango mais mbongo zo tongela ndako yo ve babi okata mitu ya bato mutetonga ndako yo ve yo fe ve mutema be okata mitu ya bato mais so muto okata mitu ya bato soka nango kendeka prison ou bien ba pendre yo mais jalousie kaka wana ba collègue nanga bazalaki malamu mingi te parce que bango ba mesenaki que so bake ba dépanner bango mais ngai bon nga ba dépanner ngai te nga na débrouiller nga vida ngai moko même la cause de batte que ta un jour que muto alo batte mo conseil donc les temps surtout que ko senga nga na zoka nga te na so ba pesa na munga te nga na zo bunda na makasi na ngai nyoso na zana ngo
na so na makasi na ngai mutu moko te aloba boy donc mbongo ndenge na tongi ndako na ngai ezali ndenge na so gérer mbongo na ngai moko. Président limsa biso histoire ngo bata baloba ngo miki o relati yaki ndenge ni quoi au juste parce que lelo et aux ongi actualité makasi parce que tout le monde n'ont pas de kamona mateta ezalaka ndenge nini babimisa ke kamona mateta mbongo na ye a 4 mitu ya bato e bandanga ndenge nini e bandaki omoni chef d'état zaki na besoin na biso azoko benga biso les trois mousquetaires chef d'état Mobutu OK aki na besoin na biso misato bango bon baké bango mibale 5 ngana zara bango ba yebisenga parce que ngana zaki exécutant na so bazana benimba sala opération moko boye entre biso misato ngandem na saka opération wana bon bango ba le baka non nous voulons ça wana to salinde donc baki ngana confiance makasi mais ba tikinga ba boy ba bi que yo kende ko négocier dossier mo zay kuna ya côté ya ba mituka or que bango basaki na rendez-vous bake 5 ba yebsanga ba komi kuna ba solo na mokonzi ba solo na Mobutu ba soliti allez sikoyo masolo sili ba telemi po ba kende alors moko na bango alobi président tout ça na crise et ko ide biso te to so bima boy pesa. Alors le président a dit mais c'est bizarre hein faire qui so yo o yazo tonganda ko wana na moneki na côté ya Kasavubu wana so na yambi ya senga ngambongo te ndi bino ka mbongo ale moko na bango le président so to yebiso ndenge azula ka mbongo wana oko yina ye sikoyo parole comme intéressant pas mokonzi abingi c'est vrai bovana nan mutangwana lobi abi azbomaka bato alongolaka makila bato alongolaka cerveau ya bato abi c'est vrai ça abi oui bazana en connivence na ba mindele moko na poto wasoma kango mais fallait bato na makila ngolongwa wati na poto et vanda kaka na kata congélateur ozala wapi bon bref tant chef d'état a eu information wana abi bon abengi Sakombi Nongo azalaki gouverneur et tout ça on a zoba Sakombi yemoko ayebisaki nga yemoko Sakombi ayebisabi na yuki sango moko boye na ningi kenel ko vérifier kuna bato bavanda kuna po totala po to kanga ya franga de li soka solo Sakombi ati bazaki 200 ba Jean-Pierre ba les rois zaki ba Jean-Pierre bazalo tamela makaki ba vandi kuna pendant 6 mois na quartier Verkis quartier moko oyo ngai na bandaka na ki mutali boso pona otonganda kuna ya wana bato benga quartier Verkis ba vandi kuna ti suka nango ba 6 mois ekoki ba ko sa rapport bino tout monde a goûté Verkis kuna tata ko visite pamba ya kanete ba c'est vrai ça na bato ba 4 mitu ba opération ba infirmier ba docteur bo moni bango te habité tout monde bato ba vanda kawa ya solo moni mais ya lokuta ba lobi ko bomaka bato asaka bo et ça lokuta c'est la jalousie bon alors mon concept banda wanande mon concept baneki ko benga ngai régulièrement so du kambozali abengi ngata msona na gbalo na du avion taba mina zana mbongo so ba benga bon faut mokonza na besoin na yo mais na kene ndengi na zana mbongo te afuta ticket habité na aéroport kaka wana au mona bato ba ko bimela yo ba ko pesa ticket pour mokonza pesa ordre tout ça bazana besoin na yo na kepe na pas mokonzi mais il y a pesa en relata kingate asaki lo moko indirectement bimoni bon azobenga kaka président omoni makambo mboka na biso parce que yazalaki tango ngana ye tango ngana kona na ke na ju avion na ke na kiti na moni kaka kame moko na basoda et monsieur ki amonga na ngabi kota mutuka na ke na mutuka toke bakola ksangai place na kovanda na yiko lala na ndako ya 7 yale asika ndako moko na kati ya balabala wana boulevard moko na ngato kovanda kuna aleta on a que na vali moke atindi chef d'état tini mutuka toketi
na ndako na ye or na ndako na ye azalaka soki avandi boye azalaki akina ba jumelle aza komona bato tout bazokita na avion ale tovandi tobanda osolola wana tosoloye masolo ya mboka tosololi ale a partir ya wana nde abandaki koede ngai mingi abiseke bato wana moto alobaki yango ezalaki problème ya jalousie makambo wana mais alobi na ngango indirectement sanki acité bato me ngai nayebaki na nga parceke lere wana bato mingi bazalaki wana chef d'état bayebaki nga bien donc ngai bato balobaka wana bakata mitu te lokuta eza bacollègue na nga moko moto baza kopropager bruit wana ya mabe bruit wana ebebisa makambo na nga ebele na wese peka bango wana na wese wese ye kaka moko alobaki sabi un tel naloba kombo te un tel komona no pasi te ndako wana oyo vekisi azotonga malgré aza membre na biso misato mais okomona kaka wese wana monaka ndako wana akotia yango bacarton parce que ndako wana eleki monene akosilisa yango te mais tout ça ezalaki nango kaka jalousie hein? Parce que nazalaki bien organisé enfin naza bien organisé bana biso boki vérité likambo ya mitu ya kokata bato tala koma congolais aninga moninga na ye aprogressé te bongo liso ya 3 mousquetaires iyo moko tikala esa ko passe te non esa inga passe surtout tango tabule akufaki parce que vraiment en tant que tozaki nango ya na moi boye zaki entente moko ya malamu mais entente ya butu tozaki entente ya malamu te oh balanda biso boka vérité balanda biso sanda bumokamwe mamoka amulisa ko kamwe entente ya butu ya moi boyokani na butu boyokani te c'est difficile pour la personne bino ngo ça très compliqué c'est pas la peine ça malamu te pour boyoka ngo quoi voilà président de l'Esocto Mingawa ya likambo ya eza actualité oyo bato batali ba image vraiment carrément bato belé ba sepe nango te mais pourquoi bino ba musicien bolingo zalaka te mais bolingo zalaka nango hein de temps en temps bon c'est vrai que Franco le bakuto alba ba musicien baza bato mabe n'interview moko na monaki o le kungu asala ki na ye donc alobaki pensa bino ba musicien baza bato mabe c'est vrai moni to yoka na kate parce que jalousie za la répéter oyo aza succès o muso aza na succès te o aza na mbongo o muso aza na mbongo te o aza na boy muso mikolo miso bana mikei miso moni bon or qu'il faut pas tika makamwana parce que et ce que mener biso à rien or photo to lingana poto lingana bien totala muninga na motema ya mabete moni wana nde les 3 mousquetaires tozaki penza makasi moni soko Franco aza na opération moko binanga nalingi eloko boye sala maboye esala maboye ok sosoliso wena sosoliso sikoyo moni bon wana ye zalaki ya sosoliso zalaki mokonzi mutapesaki ordre alobi na ina mona orchestre wana te pambaka boye bafingi ete mbamoka te zalaki tango bakendaki na Albanie surtout. Oui, ils ont une histoire. Ils ont ce centre africain. Bakendaki na Bangi. Tango babeti alors babetaki kitoko. Ben instrument bazobeta na ngwana ben instrument sakombe asombaki na nkomba chef de l'état Mobutu asombaki asombi ngo ben instrument. Mais bango tango bakute na Bokassa ba musicien wana Bokassa tuni bango ça va vous êtes bien vous êtes à l'aise avec Joseph parce que bango ba collègue quoi bango ba lebi ba sala erreur ba non biso ba sala biso te ba sala ba tumi sato wana plus kutu ba tumi balé alors c'est vrai ça bon ça va je vais en parler à Joseph et ça qui période moko oyo ba zaki na anniversaire ya parti na ye parti à Bokassa fallait bazala kuna ba chef d'état ebelé allez biso beto kende kuna ba invité biso poto beta na ba fête wana alors malamoko tant batterie allez ye aki ayebisi président mais bando ba betiki lobby ba betiki ba malamu mais yo zo s'occuper na bango te ndenge no zo s'occuper na bango te yabi c'est vrai ça balbino ndengwana
Abi oui, bah yebsinga ndinga mais faut s'occuper na bango quand même. Président pèse le mon côté, le ville le mon côté, abi bon, ça va. Tant que tu vas zongi na Kinshasa, abi Franco. Abi Franco, nga na lingina mona lisusu orchestre wana te. Asalinga sonne. Alobi makama lokuta parce que ben instrument bazo betana wana nga betana tindaki sakombi basomilaki bango mais balobi mabe. Donc, na mona sur orchestre wana te. Allez. Comme nga nazaka exécutant, allez, atindinga ta. Chef d'opération. Na bandika abenginga abi tolingi orchestre wana za la société. Luka ndenge na yo ko sala pour que orchestre wana ekufa libela. Parce que mokonzi aza ozela. Allez. Na suis prétexte ka moko boya makamba devise. Baki na mbongo, akoze na banque. Bazoki mbongo na bokasa pesa bango mbongo, mais mbongo na kotiki na banque te. Ana bengi bango tunga mbongo wana obozi na bokasa eza wapi. Ezi bo changer ki yango wapi. Bi la ba pièce bo changer ba pièce mbongo parce que bo pesa nga ba pièce wana te preuve que bo changer na banque centrale. Pour le zaki faut o le na mbongo no yenango, o le na banque centrale, la banque centrale la pesio ba mbongo na biso sayi ba sayi mbongo na biso ba sayi. Alors, sur le moyen côté, je serai obligé de vous sanctionner. Ça coule. Oh, c'est vrai ça. À qui pas militaire, mais sous Ganango, baké, n'a bien passé nos 15 jours. Allez, tant baké, le lendemain, Franco Tuninga mais na yoki loko mon côté la télévision, qu'est-ce qui se passe? Boni, tikika bondengini. Nabi non, on a la soirée, mais on a passé 15 jours. Bah il a pas preuve voilà que va changer qui en wapi. Ah, 15 jours et coquille zéli. Na monique eyete bayena ngote ana eu décision na suspendre bango bon tout côté sur misato to c'est bien to landiango bien donc tout ça c'est quoi réaction na bango na réaction mokonzi allez après ayeko yebisanga mokonzi a sepeli pensa très bien allez ngwana le orchestre wana ekufaki mais c'est qui na ngonga été voilà. Bana biso vraiment boyoki bien le PDG azo fungola motema mais tout le monde image moko na Idi Amin PDG na Idi Amin ozo beta musique wa Idi Amin ayaka occasion ni non ezaki pa azo sala propagande na pona élection na ye abenga gi orchestre na ngaki no beta kuna na kende kuna yango na to beta gi nazo kende pa na ye tozo ko solola moni to zaki na ye très bien moni bon omi makambuya mbula mingi makambo change ka belé mais nazaki bien na ba continuer na Idi Amin bien aussi dans les trois mousquetaires bien aussi na Mobutu. Voilà bana biso lelo toyeba nano le solo ya Imiko le solongo e banda ndenge parce que binga comprendre qui a ko sala mandenge ndikanisa Imiko wana mingi ba yeba ngote lelo ba koyeba ngo en tant que yo peut-être Imiko na bateau yo balaki le premier bateau ba yebaki que il y a une association salami Union des Missions Congo Union des Missions Zaïrois. Oui, ezalaki chef d'état toujours Mobutu ayambaki wana ngana zalaki te ayambaki ba grand maître ba Franco alors Franco a soigné bango abi mais bino vous avez éparpillé faut ça quand même les locaux lingomba moko ya bien comme ça ngana ko bana ko soutenir bino pour loko ane sala malamu pour bolingana malamu allez bazonginde Franco da bandaki yango bati allez ba utati ndenge landani ti e ko suka ndina ngai et ça na ordonnance présidentielle création wana oui ezana ordonnance ya Imiko. Oui, il y a une ordonnance. Voilà, bana biso toki ndambo oyo nanu oyo moi historique mais ce que toke ce que et pas ya polémique mo ke bimem possible. Mais président yo pe pour le inaki papa wemba inaki pone. Nga na inaki papa wemba te parce que même les artistes nyos la plupart ya ba artistes oyo bazana Congo. Na kanisi longola ka Kalejef. Oyo ngana salisa te na salisa mingi non président msabiso wana ukosi pour solanda ki émission mo bo wemba bi aleka pa na wate ata disque mo ke bima na VV Center et ce VVT oh c'est pas vrai et bima ko debelé na bimisa na pas na preuve ata oyo ozomona ngo oyo ngana ditaka ngote ngana sala tu ngana sala ba frère ngai ozomona na ida yemba mbale belé
mais quoi que moke salamaki et quoi qu'on a et dakiye parce que tant que mené à Longwe il y a que poto ko kene poto a commis artiste international moni mais ngana sala yango eze belé banze mona sala bango moni ngana ida artiste belé si bien que peut-être ba konzi ba za ko reconnaître en côté mais bango mo artiste ba yebi ba yebi ezala Kofi Olomide ezala pour grâce na ngande ya koma kutu chanteur ngai parce qu'il y a zaki ne chanteur te moni après ça ko ça mon pas mo konzo la kisayo ko yemba te azalaki un grand compositeur azosala banzembo mingi so asali nzembo papa Wemba bazoko sala enregistrement na studio na ngai na yala oui na studio mobile bazosala ngo kuna alors jour mususu fallait basala nzembo moko boye alors biso nous tozaki prêt papa Wemba zaki prêté tant la tindi bato babenga ye ya bino ngana oyemba te parce que bato balobaka kaka ke ngana salaka nzembo te kaka yemba nzembo ya Kofi lo na koyemba te nabi na Kofi ngabi me yo koyemba te alobi nga me président ngana koyemba ndenge ngana za chanteur te ngabi me usaka nzembo ndenge nini ba mélodie na usaka ndenge nini o na saka mélodie me ngabi no me meka pe kandi usaka mélodie wana meka koyemba abi na kokoka te ngabi kota na studio ngana ko bongisa na table awa akoti wana ayembi tanga sisi koyemba nzembo mimi aye na yokisi voix na ye abi ce n'est pas vrai oyo ngane nazo yemba ngabi yo donc à partir de lelo il faut yeba koza chanteur à partir wana pe akomaki chanteur donc c'est que na idaki so na tika kaka par exemple moto nani wa boye ko yemba bongo ale obia ndime ko yemba ne yepa za anyaza kaka sala ka banzembo mais ayemba kati moni donc c'est que na idaki ebele même ba wenge ba leka na VV Center moni makambe ebele oyo ngana saina ba musicien wa na Congo si bien que ba konzi ba za ko reconnaître ngo te mais nzamba za ko reconnaître ngo toujours mais papa vous allez ordination de l'opar ba médaille ne sont pas na yo zanango yo botokona dosana na te fima président bongo likambo oyo yo ina Wemba ba iko akebisa mwasi na ye ke Amazon mukona ko kufa kia mwangana mateta na ministre na nini na mbeto ya serikali na ngate c'était quoi au juste minga na yebite puisque nga papa Wemba na dernier jour na ye ezaki vers le 14 si je me trompe pas invité ngai avril kaka oyo avril ko mikolo boso non wana zo kosa vv tiko kosa na vena ngai non metala muta yebisi mwasi na ye ke mukula kokufa yo zalate bonga ka mikolo ka mbala moka ka nini ke boyokani mais nebite soko ye lobi ya solo na yebite parce que ngai na Wemba na pesa un exemple mukuse na zaki na Bruxelles papa Wemba atindi bato alobi na non mais na sek evidence balimba sia nzembo awera nzemba Wemba balingi batia saxo balimba za mundela tia saxo ya alobi non mais vérité ça na Bruxelles benga ya betele au saxo abi est-ce que vérité ça betele mta saxo bien abi benga yaka allez ba benginga na kena Paris na koti na yoki nzembo ti na yoki ti allez na kati na bokoti na kati na melo tia saxo na ngai tant nazo beta saxo papa Wemba ça ko sauter azo mais ce n'est pas vrai simba suki azo c'est pas vrai ça nazo tala nazo mona nazo ngabi nabi na technicien stopper un peu akangi nabi ngabi mais poni na kena nabi mais papa bono zo sa ngabi non alubi na ngai bino elengi nazo ko yoka na ndima gite vraiment za ndenga wana ngabi mais so ringa beta bien bata mana mona ka yote parce que ningo zo sala wana moni zala malamu te pona ngai pour mislo ngai za fo et lo me tinda pour permettre ngai na beta malamu allez yepe avani na ye na sali nse mo pe bima bon voilà ba preuve wana pour vous dire que ngana zaki na problème na yete bon toki sikoyo alinga be mafuta ngai na bite kufuta ngai te ngana sali o me essence na yo uti Bruxelles tia ngabi ça le côté pour na yo et ça na le côté mais ba futile nga hôtel na la yin hôtel na frère na ye bon wana exemple le bosso mususu oyo abingi ngai une semaine avant kufa une semaine avant voyager abengi ngai alobi naza na besoin
tout solo là parce que fallait était question ça la featuring il y a Nzembo il y a moi en Angleterre. Alors il y a pas de problème. Nake da moi en Angleterre ou il y a monsieur Nicole. Tout que na eti na Masimanimba. Toke na koti kutunga zaki mpe kubanga parce que toke na likamoko ya est-ce que mamozo ba wana ngazo ndima ngote mais batno su nani papi mba iberanga en tout cas zo ndima ngote parti ko tinga zo ndima ngote parti sibasu bazo ndima te est-ce que ba image ezali mamozo parce que les paroles s'en vont les écrits restent. Est-ce que vous avez un solo? Les paroles s'envolent, oui, c'est vrai. Oui. Oui. Non, mais ils ont un visite na kenegi na yeba gutu teke ba filmer nga na yeba gite mais Dieu merci tant na ke na koti a présenter nga d'abord ba petit maboko après na vandi a lobi ba commentaire bino botal ndenge ya sala lobaki limselso mokenano image ezali voilà ba na biso pona tout ce que ça tembe parce que nanga lobaka bino souvent ezali bato misato oyo tika na bango bombenga lutumba kiamwanga na mateta jour batanga kozala te ezala passe moke ezalaki papa wemba soki kameza to papa wemba ki en tout cas nzambe abatela makasi bato misato wana bombenga wando lutumba simarona papa biso kiamwanga na mateta totala image yango na tamusu ya kosi biso foko ya tamusu ya monter ve eza monter te ya montage te parce que la Photoshop est comme trop. Te montage c'est ça puisque mon film qui a ngona yeba kutu yete zaki Henri Noël antenne oui zaki ngana yeba kutu te tamba lo ba ko takenga Antoine Henri Noël oh mais yona wemba busaki bien puisque wemba jour a invité ki wana ayaki ngana zalaki wana kina caméra na film ki yango moni à partir wana nde allez tout sur yango moni donc entre temps non seulement ça mais tant que sikoyo ye tant na kendeki asali ndenge moni ana wana ezaki visible mais après a bengi ngai na butu non na tongo alobi il faut tokutana général moko boye azana problème moko boye abenga inga pona salango mais ngana yebisaki nga bino parce que ba wana posta tala mama bevinda vemba bv mama na Shekina na Paris ya zangolaise etungiseke mingi botana ni image oyo bomona ke comment ndenge mopa mokonzi bakalo kote ya kana sincère vérité ya kana escalier pe et combien na kata VV Center congodialogue.com. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, notre père, vous t'aider il y a 400. Papa est pas avez l'idée d'espace de la congolaise. Arrivant dans les grands Libanais, président Gilles d'Orange. Mon président. Qui fait pour nous? Un copilote. Bisous, Tchaka. ezali grâce na bango nde bato batransaki nzela biso toyi kolanda après alors soki moto monene lokola vertis kamonga na mateka se déplace mpo aya awa une deuxième fois tobetele maboko kaka wana elobi namoni likambo na bato te papa mais biso solo président aza wana alobaka nde ayebisa mwana kuta aza wana alobaka Nicole aza wana alobaka Nicole, how are you? Where is Nicole? Come please. What do you want me to say? Say something like that. Well, I'm happy to see my dad home, to see his brother. I want to sing one song for you now. Thank you. No. congodialogue.com. congodialogue.com. Francine Ngembe, Francine Ngembe.
congodialogue.com. Iva lopesanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Iva lopesanga Francine Ngembe.